namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bina sito ba bolinga ka maman Eliane Nitu na pisino ba mbote ba ebwe abarizenu malukai ma vimp ebwe boni bande konanga. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que bolamuki bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba tela kimia ezali nuna ba toujours ke kolala kolanka ezaka habitude ete soko lali olamuki opesi nzambe merci obimi osongenda ko pesi nzambe merci soko za bonne santé opesi nzambe merci mais ko bossa na pété et bande ko bazana ba hôpitaux et na bande ko bazana ba prison et na bande ko bazana ba problème ndenge na ndenge soko za ko sambela oseli lobanza. Bible blanc dit souhaiter prier les uns pour les autres, priez même pour vos ennemis. Au salut du pays de Samboana et Gozala Kaka Malam. Merci ming na bien c'était au bon maman Eliane tout na ba bo dispositeur na pour na kotala to na koyoka maman Eliane ni tout na bake. Allô bonjour. Bana bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bien ngo bandi papa pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliane tout la na matière ya maman Eliane ni tout. Ndeko so zamba dal boso kutai nanga na kosenga na s'abonner à Eliane Nitu TV. Après avoir que s'abonner, activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois que émission est Sky Kota na kati ya chaîne Abiso. Les lotos qui ne reçoivent le kamoko ya motu est vraiment très important le kambo oyo toza okende kosolola. Exactement le kambo ya motu ya oyo to kosola oyo tali penza na kati ya ndaku. Yonde likambo oyo tozo kende kosolola. Likambo oyo tali couple yango tozo kende kosolola. Ngana bino na kosenga na bino ndeko tala émission oh du début à la fin ce ko si ko tala ngo partager pe na bande ko mususu basanini batala. Mais avant na kota na mama alikambo na koloba ete wabino mama Eliane tunazana musalo na sala ka service traiteur la providence. So ozana posa ko sala fête na yo, ozana posa ko sala libala ya mwana, ozana posa fête na openza za la kafu. Batu baye ba kotika na sala bi wow. Numéro zaka moko yango ezoleka wana ya maman Eliane Nitu. So opoza na posa komona musalo nga na salaka okoti na YouTube beti traiter la providence okomona auto bengi ba mariage témoin otala oyo nanu musala ona saleli bato mususu avant yo oya ko confier ngai musala na yo na Kongo pe kuna na ebi eto za na famille ata papa azate mama azate bande ko bazali mwasa ki loso mwasa ka semo moi bido mafuta e osala ka bien parler na ngalo bake la providence alimentaire na Congo ezali livraison ezali to saka livraison à domicile pas une soto olingi to okende to kosala yo livraison. Siko mama alikambo oto kosolola awa lelo oto kosolola siko ngana bino a bandeko na yebisi bino ke na koloba nanu ke na bandeko boye ba ete tangu batu bataka ba émission e kotaka penza bango surtout mama Eliane to ba émission polémique te ata mona bile ke na la main gauche na ke na main droite mais toza na concept na biso ezali awa préparons-nous pour le mariage. Alors bandeko oto kosolola comme c'est bino vraiment ezana bato soko tali émission na ngai habité makamama tolobi na tiamo en pratique nane sengo parce que et na bato oyo maman Eliane na commander ça qui a loso pona bokilo nanga moi on a commandé na pona ba bokilo moi prochain na commander pona famille nanga ça fait du bien équilibre za la kanakati yani na kati ya couple kasi oyo tokoso lelo bande konanga ibola mozoba ezana libota moko bana basi baza 4 mwana mobali aza moko baboti bango 5 baboti basi mibale mobali na katikati et puis basi mibale ya suka ndeko na biso aza mwasi ya liba to pise komone to pise moto komone te ma vika sa maman ndoki ete to pise komone na ba so za mutakanda ko tala ngate po se plano na ngaite so mo po za fanatique révolté ko tala ngate po se plano na ngaite so mo za mutama keto ko tala ngaite so mo za mutama bololo ko tala ngaite o mutama likundu ko tala ngate po se plano yo na ngaite to pesa mama komboni ba mama to sa mama komboni to pesa ka ta ko mama Paulina voilà to sa mata ko mama Paulina voilà. Papa mapona balinga mobobe to pesa ta ko mama Paulina ndeko ya mwasi abengi na maya misokolela ndeko abengi na maya misokolela to pesi mama okombo ma Paulina
Moi moi so yebi singa le bi maman Eliane nazaki nanga ana région parisienne. Yaya nanga moi si mutabingi sanga na poto. Kovanda na yaya pesinga pe nazokende nanga musala. Siko kwa zovanda pa yaya na nanga na dépense mukie. Na kendaka musala po yaya kendaka na musala tenga muna kendaka. Ya bingi singa na poto. Ya pesinga loko nzoto na ke musala ya vandi na epo ya nanga abujaka sa makamna de gauche à droite. Alors maman na bande kozwa salaire. Ya nanga ya moko malamu. Soki na 1200 na peseka 200 €. Ya za problème te. So na 1400 na peseka 400 €. Ya za problème te. Ya senga kateke pesa nga esa. Ya nanga tikela kinga liberté moko osakana te. Na bandi ko sala ba économie na to sala ba économie na osala ba économie na osala ba économie na ngai ya mbongo na nga mama. Moko mususu mupaya moko aya na ndako. Mupaya ye kotala biso na ndako. Tanga mupaya ye akutinga wana deja na poto na sali mbula mibale. Siko na mbula mibale wana mama naza mutu mona naza vraiment dépensière te. Na eza vraiment économe ndenge na zaboy. Na sa deja mbula mibale epa ya yaya. Na mbula mibale na sali don na bandeki musala après 5 mois. Na bandeki na no 5 mois pona bana no kozwa métro tambola. 6e mois na kota kimba mona via musala. Na sali 2 ans. 2 ans wana tela mona na salaka. Na pesa ka yaya muke po ya na en tout cas simple. Yaya moko problème te opesa nga te ya na ngazaki bongo te. Mbongo na nga nazo bomba kaka. Mupaya oyo aye kotala ba yaya na ndako. Mupaya uti na Lyon aye kotala ba yaya. Tango aye asepeli na nga ndenge zala kaka moni pe mutu aye azana na mutu te te na nga na mutu te tu. Abino en tout cas na lingi yo tout ça a proposer ngai libala. Ok, azongi na Lyon. Tango azongi na Lyon, ekomi na bando kindo tala ye. Na okende kotala ye, na zongi. Na kie kotala ye, na zongi. Ye peso kwa ye, kaka ndenge wana. 3e année ekoki. Mama nitu nazalaki na mbongo na ngai ya économie 20 000 €. 20 000 ya économie. Abi nazalaki na 20 000 € mama Eliane. Mbongo na nga ya économie. À part 20 000 na musala, ndenge mutu ayaka na bafuta mbongo mike nyoso tu wana. Ceux qui ata ba pesi bon, ya biloko kolia. Bon wana sozo coûter 200 € na kena na temi na Château Rouge. Mutu akendo sa ba kosi mama na bon na kamati na pesi nga 200 €, asombi biloko na bon na ngai. Mama Eliane na yebi soki mbongo pesa 1000, 2000, 20 000. O nazalaki nango économie. 20 000 mbongo na nazaki nango mama nitu ya économie. Ya na ngaza ya te ko boy na bota na nupete na vie. Ezati ke na charge moko boy rien du tout. Biso papa kufa mama kufa. Charge ezate. Ngana muto suka ona yaki na poto. Bango nyoso deja bazalaki awa. Muto suka yaki ezaki ndengai. Oya bengisaki muto suka nga. Na mama na kina mbongo na nga mama nitu 20 000. O nazalaki nango na kati ya ndako. Na bomba mbongo na nga. Yaya pa yebi teke na mbongo wana na kati ya ndako na bomba. Sekele na nga moko. Na bomba mbongo na ngai. Na kati ya ndako. Musala na bana okende kosala mama. Pupula. Nazo sala ba heure supplémentaire. Nazo ko sala mingi. Mama, so tali fiche na nga. Oh 1009, 1008, 1007. So na kia vraiment na 1002. Ah, c'est que wana penza na bayaki. Mama, tango na moni mobile akomi sérieux ya makambo ya libala. Ndoko pena ndoko nzoto ezate. Na komi mobile akomi sérieux na makambo ya libala. Mobile akomi kotata bana sikoyo moni wa bakomi na 4e année Kozana nuye mwa za musala 2 ans. Tango balingana mobile sali 3 ans. Tango a proposé libala baba ndubonga ma 4 ans. Mutaki na 20 000 na kati ndako. Parce que zofanda pa yaya. Ya futaka courant futaka ya futa makamu nyos. Ya pisaka mwa 200, apé 600, apé 400 po yaya singa kiloko te. Apé na volonté na yemoko. Alobi mama nitu. Mobile akomi bosko makambo ko balana. Ba pesi facture. Atali facture abi facture on pesa moins mingi kosuma biloko ba salle de fête moi ça lobi bon problème ezate le quoi libala eza batumi balé y a pas de souci ngala kozwa salle moi ça lobi mama ni tunga moko nazwa salle 5 000 €.
yaya yebite nga mona zo salle de fête na futi 5000 et salle ka ke mobali mutu a futi service traiteur oui tozoki ba niveau noté maman ni tu mais tozoki peka service traiteur na futi pe bon na futi pas service traiteur nga moko na futi siko lokola ezaka ke famille moi c'est ça mambo kolia famille mobali ça mambo ya salle tant na futi service traiteur wana pesa na bisa ki yaya ke non nga mona futi na service traiteur pour na za na mbongo na ya bi oui problème ezate yaya solo na ba ta famille ba somelinga robe na nga ya pembe ba somelinga robe na nga ya ko changer nga na futi ka service traiteur donc maman tu na dépensé ki 10000 parce que na futi ki service traiteur na futi selpe 5000 pour libala et salama ye kote na asombaki masanga nga pe na bakisa ki susu moi ndambu mama to balani to longwe awa na ke kolanda mobali na lion epai avandaka wana boye na maboko tangu na kena ndako ya mobali mama nitu na kenaka na 12000 euros o ya na ngatika ko yeba teke naza na kena na 12000 pour na zamu te économie na ba jara ba fiote na ke somba saki ya Gucci na ke somba saki ya Versace na za bongo te mama ngai bore zanga kombo na linga mbongo mingi na linga rande économie na linga mbongo na linga kekoni pe na yebi ko luka mbongo akomi na ndako libala na mobali kokuma bakomi na ndako libala babandi ko vanda na mobali babandi ko vanda na mobali babandi ko vanda na mobali ndenge babala naki awa tango babala naki awa basaleka mariage ya mairie tout tango komi kuna na nini na lias comme bala zalaka nde bakende ko sala mariage ya mairie abasaka religieux baki ko sala na lion kuna baki ko sala mariage ya mairie tango basali mariage ya mairie akumbi peze mitango akumbi na ko bota na mariage ale ba PCP mukanda azu mukanda tango azu mukanda bandiko bokola mwana bandiko bokola mwana bandiko bokola mwana ale aye ko zonga la vie na ya musala bulingo zo continue zo vie ya musala mobali chaque jour allez la kaka ah maman na ngai je suis le seul garçon de ma mère ah maman na ngai ah allez la kaka maman so ba solo kuna na maman za ah mwana ngai mwana ngaka moko ya mobali mwana mais maman ni tunana 4 semaines ki mobali ana katikati na liboso des grandes sœurs na simana epe deux sœurs mosusu bazali des petites sœurs bazana simana ye yale la kaka maman na bango allez la kaka maman na ba allez la kaka maman ah maman ni tutana bandi ko sa musala kuna nenga zalaka ya futi ndako naso bape bloka kolia ali ko futa ndako te o te ngana ko futa ndako te ngalo ko to bala ni boyo zu mukanda yoso ko foza relève nyoso ngambongo na ngaso to na ozo na osa nini économie po funga na bengisa mama na nga aya fona bengisa mama na nga ya to kanga na ko bimisa eloko te ya bi ah papa ndako ko futa te ngana bando futa ndako na banda lisusu ko tsumba bloka kolia na kipe mwana na mi kipe nyoso ka mbala lobi wane comme charge na yo oyebi pourquoi parce que mukanda ngana pesi yo wana bafutela ngombongo yeno ngozo kende yendo foza charge nyo surtout ya ndako siko charge za yo ngambo na ngana obingisa mama abi mo ngobingisa mama natali pe na 12000 na sa ndenge nini na continue ko futa ndako to na déficit na déficit mbongo mama ko bebi mwasi na mobali so bobalani bokumi eloko moko ti na ke na transparence na hebisi bon nga na préféré futa aka ndaku nga na sa pima mabiloko kolia mais loko za posa ko bengisa mama awa toza kaka na chambre salon sko so bengisi mama ko vanda wapi abi wana ya problème te mama ko manano sur place so mama komi sur place mambo ko vanda ana to kotala mo après moi sabi boto c'est la demande et au code ça va papier pour na ba perception ndako lokwa to komi na mwana poto kana chambre salon poza la ki yo moko ko mwana komi ba perception ata eska mususu kende ko sani ko kende ko vanda ba code si dossier na bango ndenge ezaka na l'état boye bino ba poto ndenge ezalaka moi ça atali asali volonté motema bi pour mama ya ezo senga nini ah pour mama ya il faut ta ba 10000 pour l'état ba sele ba démarche boye ta ba 10000 moi ça le bon na bimisi 6000 na bi 6000 ya ngoyo participation na ngai pona mama ya solo wana ya merci mama mobali passer ba démarche mama ya kate mama ye moi ça c'est ce que le quoi mama azoya toaka na chambre na salon na moni mama kende ko vendre pas ya grande sœur na yo moko lokolo za na ba deux grandes sœurs na deux petites sœurs
grande sœur wana moko ane na mobali te aza ye mwana ndako wana 2 chambres salon akende vanda kuna abi mobali ayoki te yayebi kaka mama okende kuna bandeko mama koya ye mobali abi oui problème eza te akende vanda kuna lokwa yaya aza ye moko ane mpe mobali te mwana te azalaka ye moko mama okende vanda kuna mama ye koya mama ye na ndako eza chambre na salon batambusi na bandako bana ne nyonso mama ye pa mwana mobali ye wo est-ce que ozaka ndako za chambre salon mama bandi kolala na salon mwasi alobi papa likambo nini mama c'est déjà 2 semaines na salon tobimaka na chambre mama aza na salon mais mama kende pa yaya kuna ti ndenge azalaka mwa mwasi kaka na mobali kaka boye na kati ya chambre mwana yo te eleki mpe déjà tokomi déjà mpe ba 2 mois ata yo moko ba 2 mois déjà oza na yaya na yo kuna akende quand même kuna kovanda na salon boye tout ça mobali ayebisa abi te mama okende tikana na mama sa nini mama vanda mama monanga kala mama vanda nani abi mama elia so mobali akie musala mama ye yango zolama nini o mwana nga kie musala bilo nya malongo zolamba wana alata boy yo lati ndenge nini mose liba alata ka boy tala tolo etikali libanda omonte de tolo no etikali alata boy yemi godo soka pantalon mose liba alata ka maputa mibale mose ma abi mama na poto ezaka makambo bongo te par rapport à saison tolata ka ndenge wana te yo ayeba kotala nano abi ngai mutu faki na balela mwana na ngai mwasi ngai nde faki na balela mwana nga mwasi yake kosala choix ya ye moko ngai nde faki na balela ye mwasi yabi mama bongo lokwa ye asali choix asali mabe abi te nga nalingaki nde mwana te nga nayebisenga mutu na kolukela ye mwasi yake kosala choix na ye moko ndenge nini mama lingaka koko te abi mama lingaka koko te mwana nga na boti na mwana ye mama lingaka ya tamuke te mwana kokoza azolela na mama lokoza azoyoka te abi ka na chambre salon na mama tovanda mama 1 année nakangaka motema mama aza na ndako nakenda kotika mwana nga pa nunu mais mama aza na kati ya ndako nakenda na tiki mwana pa nunu na uti musala na récupérer mwana na ye musala mama asalaka ne loko moko te na ndako kaka kotungisa ngai soki nga naza wana akozwa telefone akobenga bana na ye azotonga nga naza na kati ya ndako mais mama azotonga mama osala makambo moko ya nkope eza ya kanai nebisi mobali nga abi papa ata yo moko mama kokokende tape bana na ye mosusu te mama kangami kaka awa abi mkonta na baki bongo mama ayoki po azeka na salon olobi nini oloba na mwana na ngai nini bana nde basipa biseke mama ande tozaka na poto ndako ezaka ya mwasi me oyo mwana no azali eza ya mwasi te eza ya mwana na yo ya ndako mwasi te eza ndako mwana na yo mama alobi eza ndako mwana ngai eza ndako na yo te mama soko olingi te bima tikanga na tikala na mwana nga yo bima kende zwa pe mwana na yo bokende tikanga na tikala ndako mwana nga na mona ekala na vandi ka mbula moko yoke bimisaka na ndako mwana nga yabi mama webi ke ndongo yeboye na mbona nga ndengo yebo ngam na pesi mongo po yo ya opesa te pona nini po ye po zaki na ozaki na mukanda te mukanda ya mwana nga oyo ozwaki yango pe pesi pe mbongo wana yo zaki na mukanda mwana na ngai apesa mukanda nga na lingaki bongo te nga na lingaki mwana na ngai abala mwana moko na kisasa kuna donc mariage arrangé ya bikolo abala mwana suki nani wana aya apesa ye mukanda yazi mukanda ke kopesa yo fo futa mukanda wana mukanda na yo fo futela mbongo awa na sele makambo nyos basi ba expliquer nga yo fo futela mukanda mbongo ipo bana kofuta mbongo na kutopesa ki wana pona mamelia maile silinga mayele sili basi meki bandi ko benga yozo chama mama la lez po yozo chama mama la akolala na salon wana ezanda kwa mwana na ye akolala na salon ala na te pona nini akolala na salon mama ko bima wana te mobali pe ko toyo nengi ba problème na mama nga te nengi problème na mama te tika na mama za la kimia soki omoni moite yo bima kende tika mama abi bola muzoba na bimisi 6 000 € nanga na pesi yo mama ye poto na bimisi susu 1 000 € nde mama yaki
na pesi mama na maboko Bokilo 1000 euros yango na kabeli mama antona bimisi 7000 ko konte te ke ndako ngam na futa ka ndako makamu nyonso koma ya ngai e koma kaka o mukanda wana ozwa mukanda wana ifaki babale la ngo mutu na kisasa mutu aya yo ba pesa yo mukanda wana dona koma ko futa mukanda so beka na mobali obite mukanda eza pasi donc libala moko mobali ninga ko linganga na yebite ko lingana soko linga kinga kaka po aza na mwasi mena kati ya libota baki na mwasi oyo bango balinga ki ya bana na Congo mais moi je suis innocente na yebite ke bango baponela ke mwasi nyoso na ye ko yeba na tango ka mama ye tango mama ye nde makambo nyonso basemeki bachangelenga face basemeki nyonso bachangelenga face pona likambo mukanda na faki babala nango mutu na Congo falaki mobala ki na Congo bala mutu na po mutu aya na mukanda wana ne mutu ngo babala ngana yebi ke babotama 5 mais mwana mwasi bafu babala ya na mukanda wana na yeba kate suki mwana mwasi ngo aza nani suki nde kwa tata na bango suki nde kwa mama bango na yeba kate azali nani mutu ko bisanga pe vérité azati yangwana na yebiso mama nito avant ko bala il faut que tuna ka air moko volonté en Nzambe yebisa batu ato omoni mobali aye na poso ya meme kozala presete mama tutane na bebisi mbongo na ngai azaki lo lendo na kati ya mariage mais mbongo muto bimisa kinani nga ya salinga ya traiter nga masanga nga na bombi ete pa na famille te na famille ba yebite ke ngamu na sali makamona nyusa sala zuki toko sala bien ça les a bien vraiment na sala makambu ya libala wana po libala eza yanga na pesa honneur moko onde ye mutabimisa nzoka ya bimisa kine mbongo kosoma bilamba 2 pièces maputa ka basenga kiye na mbongo libala na mwa masanga oui nyoso etikala na kolata na ye ngam na latisa ye na libala nyoso wana mobali abosani mama bango alobi ke na bima na ke Likata shenu shiri papi ninda shaiwa Daitana kuningune papi ninda baiwa Nama Kutengeta nama Ekome nama Kurera nama chambre salon mama vanda mwana mbali nini yango yoka bola famille yoka bola famille na biso tika mama vanda mama sana droit ko vanda ndako wana sana kwa mwana yana droit vanda ndako mwana tika ya vanda afanda te pona nini akende pa ya mela ni pona nini tika vanda na mwana bola muzoba siko alobi bolobi transparence na kati ndako libala na yaki na mbongo na pesi mobali mbongo po abande ko luka ndenge nini ngamoni souci ya mutu asa na souci po mama ifo ya na longola kama mobali nanga souci 6000 ya ko déficit te mama ya ko kabela ke 6000 euros yango wana voyage mama ko senga ba 10000 zo 6000 ba saka 4000 mama ye na zwi 1000 na pesi mama donc mukanda oyo nga na zwa yango koma osala boy na pesa yo mukanda ozongisa boy mukanda ne fake bala mutu osala boy muka na bandeko na bango kilo basalinga boy ndenga tolo banobo mama Eliane na zakola na ba 115 na zwi mwana na kei mama na nga lobi il faut to divorcer mama mobala bi faut ba bokilo bi faut ba divorcer faut ba divorcer mwana na nga na l'état fatika la libre faut ba divorcer mama bokilo alobi faut ba divorcer nazo yeba te complot eza nini mal à l'aise ceux qui kaka bana ne ba yena ndako mama nazo na me ba bokela nga jeton sur place likamu na mukanda oyo bazo bokela nga jeton ngam nazo sur place ba bokela nga ba jeton sur place ya te ke naza musika kaka wana ba bokela nga ba jeton nde toza bo sko nazo la na 115 baza na Lyon toza na 115 na mwana tozo la na 115 na mwana mama bokilo
atikana mwana na ndako ba mama bokilo nini nango kaka ba mama bokilo nini tango zonyokola mwana ya mutu na kati ya ndako nepo aza na mwana mobile. Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous les deux viendront une seule chair. Maman ozana mwana na yo kaka na lion wana aza na deux chambres sala aza na mobile te mwana taza ye moko olivo ke no vanda te est-ce que chambre ezali o préfère la na salon pona mwana wa mobile yo kaka mtobota mwana mobile na mokilio mama pona ni bolinga konyokola bana ya baninga. Pourquoi kolinga konyokola kaka bana ya baninga mama entre temps posa na bana no pe ya basi bazali oza pe na bana basi et puis bana bande wana surtout 4 moko wana aza mwana te mobali taza ye moko ba musona aza musa bota na mibali mibale musa bota na mibali misatu do ba boti kaka me oya aza vraiment ndako libala boye babali ba peseli mosolo azati mwana mobali mutabali me bana basi babala bango te soki ya munde kanda ya mama na yebite mama po ba ne babala mama loba nanga il faut te divorcer mama bokula bi faut te divorcer na mwana ye na koki kozala mwasi ya mwana na ete mukanda oyo nga na zwi eza efalaki bala moto na Kongo moto aya ye mwana ki kopesa nga mukanda wana pona nini pourquoi mwana na pesa nga mukanda basemi ki koloba mama ko finga libala pe lobi ke soza na mobali na kati ya ndako makambo mobali yeba kubomba na koyebisa pe nani moye pe na loba ezate po balobi ke bomba makambo ndako libala na yo na kokende pa ya ba parents na soza na Belgique so na ke pa parent tala boye ah mama wone ko makambo minene na kati ya famille to sala nini bo so mama lobi bo divorcer biso to sala nini eza mama ko abotie so ka lobi bo divorcer biso to sala nini biso to za to sala nini soki bande ko na bibo to ko sala nini wana ba parent to moni loko to sala te ya mwana bana basi bande ko basi ko banga ka acheter ko batike age sekeya te ko za la peu pressé te soki ka mobali aye to ke ne mamba mona libala bo vanda bo yeba nano pe bizalele so ko za mona ya muke awuzela ndako ba parents ana no 23 ka 25 ça va mais so déjà mutu oza déjà na ba 38 40 ans ko za sous pressé te ko ça la mauvais choix kanga motema sambela nzamba pesa yo kanga motema sambela nzamba pesa ya malamu ko za la pressé te ko ça la choix ya mabe. Soko so moni oza déjà ba 38 ba 40 ans. Kitsa na motema malembe soki mobali ya ye o étudier na malamu pour que onyo kwa maté. Parce que ba âge ba 40 ans, ya ba âge moko déjà za ba tension, ya ba âge moko mutu soko so vivre déjà 40 ans, so bi mabena malamu mokindenge zali, okomi ko préserver santé na yo, okomi ko batela motema na yo. Kene malembe ato bali na 42 ata 45 likamute to kanga motema soki ngonga na yo nzamba teki to bala avant écoute na ba âge wana lukosa la shomoko ya malamu likambo na mukanda ngo ba muto ba kufuba kindi kubala na kongona mukanda lobi na yeba kate mutango azalaka nani oyo mama lobi ke mukanda fa kindi kubala mwasi na Kinshasa eya na mwasi na poto bande ko mama so sabo bon mukanda no zo ya pamba o sabo bon mukanda no zo o za mukanda donc mukande koma ngambo mukande koma problème mama za na kasa ndako mobala yango kende pe musala te mwasi fa kende musala afuta ndako abi mama nitu mama ye ina ne wana to vanda mama na ndako ngane mnafuta ndako ngamu na osoma biloko kolia na tikala maboko pamba ngai moso na zaka mwasi ya économie na tikala maboko pamba na pesa mobali 6000 bango babakisa 4000 mobali ke naso musala te akamata oya yebuku mukanda mutasalela ya vanda naye ngamu na futa ndako ngamu na lesa ndako ngamu na sala makamu nyoso pona nini mukanda o mobali okoko imagine ke mobali ya balinga na boteli pe mwana ape singa mukanda me na futa ka mukanda wana nazo futa mukanda tango nyoso sabo mukanda ozonga bo mukanda neto zabo ina longwe na ndako na kena 115 na mwana
na bengi ya nanga na biyaya na bombi mingi ba problème na kutani nango okutani na nini talanga ya makambo eza boye tala na biso ko mama bokilo aya bana mama bokilo aya nga vie beba nga lekilo na kata ndao ya solo nga vie beba bana mama bokilo aya ba semeki ba bomba kama ba griffe bana mama bokilo ya bango nyonso ba bimisela nga ba griffe na bango ba bimisela nga ba griffe soki ya na nga bengi mobali amonga ni ya ta akati parce que mwana mobali wana ba yebani na baza ba relation côté ya mobali ya na ye ndenge zala kake boye bimpo ya ndaku ba relation ndaki kozwa mwana mwasi na ndenge kutaki epa ya ndeko na ndenge abingisaki. Donc pour vous dire que en tout cas vie oyo est-ce que ko chalo kolo mingi soki mambo libala il faut na ko sambela ko senga nzamba pe sokuta na libota moko ya malamu ya batu musokuta na mbali ya malamu famille ya mabe ya batu mususu mona famille za malamu mobali ya za mabe libala eza bitumba ya chaque jour tango bali eza bitumba ya chaque jour timgolo kokufa obandaka ko bunda bando bunda na ndeni ozobunda na caractère na yo moko ozobunda caractère ya mobali ozobunda caractère ya bokilo obunda ya semeki ozosala effort ke na sala boete okomi mutake bakeba na sabote bombali alinga boete na sabote basemeki balinga boete na sabote mama linga boete. Donc biloko wana ezalaka ke vie mobimba ya libala vie maritale nyonso moi ça souffra makasi pona koluka koselo ko moko ke na blessé mobali te na blessé ba semeki te na blessé ba bokilo te botala pasi bozito oyo mwasi ya libala azalaka nango yabo mona basi mabala muso veka na ndako libala ka kanda omona asekaka te omona pona nini makambo azo vivre oyebi te ndako pa olalaka te siketangaka oyebi te ba mama bokilo na obima nena bimi boy émission oya na wa kosa nini kosa continuité ya bino banani ba mama bokilo boza ba ciao.